Mbote, mbote bandeko, esengo te, esali dia mwa tango ke tosololi te toyokani te obembe oyoki voix na nga sika te veut dire que voix oyo eza lelo le 14 juillet na mbula ya mibale 0 baloba nani nayebi nanga te mais 2022 yango eya malamu oyo bayebi nga te ngai oyo mongongo o nayaka awa mpona motiver peuple na biso surtout lingalaphone bato nyonso baza le bienvenu oyo alingi ayoka ayeba aapprendre kodute te yaka oyoka mpe mateya nalingi aloba oyoka mpe oui eza liteya eza mpe liteya mpona omeka oteya peuple na biso nalingi abeta lisolo po toyeba biso bacongolais toa makasi par exemple photo bomona eza ndeko na biso congolais auti osala babaosi nde nini antibal sikona ningana nayebi te ndenge toza awa groupe oyo eza place tomilakisaka makambo toyekola topartage je être honnête naozala honnête na bino naozala poelele na bino esalinga dia bajour songolo ke naomilobela na posa koloba na bandeko na nga na posa kopase message mais à chaque fois naoloba nakomi na air ya kobongama te mpo ya nini mpona nakomi vraiment te comme avait dire nasala thème et na basujet oyo nalingi na solola nalingi na tokabola mais nazwa temps mpona ovanda nasala yango te alors lelo nalobi no naozela lisusu te naosolaka bongo oyo ebima oyo azwa azwi omoni abwaka abwaki mais au moins boyoki lisusu mwa idée nanga parce que awa eza place tolinganaka awa eza place tokabola makanisi awa eza place tozwaka mpe topesaka sans hypocrisie sans kanda sans haine awa nyonso bolingo bomoko mpo ya nini mpo ngai nayebi sans ndeko na nga na eloko te sans nga ndeko na nga eloko te mpo toa moko voilà lelo naloba mwa en désordre parce que eza nango préparé te na mosala naosala mpe entre temps et voilà nalingi kaka oswana baninga na remarqué que biso toa quand même makasi na nyonso oyo eza monoko ya oyekola monoko ya sika mpwani na oloba yango nga moo navanda kinte au Congo navanda en dehors ya Afrique na libanda ya Afrique na mboka mopaya na mboka mopaya tanto yaka alors naobona kanga te me baninga mosusu ya bacongolais oyo bauta mpe mboka na biso ebayi mpe kosinstalle awa babandi ezala babali mike ezala bamikolo ezala batata ezala bamama biso nyonso tia biso nyonso na sak moko namona toza mbangu na oyekola baminoko ya bamboka mosusu mpona oyekola baminoko ya bamboka mosusu toa mbangu tosala effort toyekolaka culture toyekolaka kibokoko na bango parce que tosalela yango toyekolaka tradition na bango mpe tosalela yango ntango na kidiba mais yeba ke tokotaka na mouvement na bango musique na bango kolia na bango mentalité na bango nyonso mana ko répéter biloko ata 10 000 fois po eza biloko ebele oyo biso tosalaka po tozala bien na kati ya mboka ya mopaya siko oyo elekela nga ezala nini enfin napetaka non lisolo te nalobaka oyo elekela nga eya nini oa omona place tokei na mboka mopaya bato wana baobenga biso nde ou bien des fois baloba vraiment que non toa bazoba ou bien toza bamboka tie ou bien bavillageois oyebika nde baloba comme quoi que non toza na niveau na bango te bango baleki biso na soki na nini soki na nini ndenge bango bamonaka mpe ndenge balobaka mpe ndenge balakisaka
biso pe nzambe kai po anini tolanda tango tolati pe costume wana obango bapesi biso ke non toa moins toa boy ok bamosusu pe dieu merci batelemela yango nzambe azwa lokumu mpo towangana te toa ebele pe ya malamu nzambe azwa lokumu baoyo bien sûr oyo bazolata yango eza te ke bwa mabe non mais mabe nde ke ozolata yango yo nde mabe te mais acte wana nde mabe. Alors tobana omitia mpe na position moko boye non mokie bango nde supérieur après so babani oréagir mpe bongo biso tomona yango mabe mais mabe mpo ani mpo yo moko opesi ye espace wana na accès na autorité wana mpo azala yango likolo na yo alors komituna te ou bien kosala te lokola ocomprendre te le pourquoi ou le comment non mpo yo mo moto osali en sorte quelque part mpo ekoma na niveau wana c'est vrai que na basituation mosusu toko éviter yango te ezaka bongo et j'espère que eza te ke toza accepter mais tomeka kaka kovivre nango oui. Napesa bino exemple wana mbisi oya mpe na ndeke imagine yo ozosenga ndeke apumbwa aopumbwa na niveau na yo moko okolanda ye te so batie biso bato na kati ya mai babi o biso kobo na mbisi tosala mpe course omona mbisi akende mosika makasi mbangu mpe biso totika na nsima mpo eza domaine na ye mais imagine sikoyo tia na mutu ke balobi ke non tobalusa to barole mutu oyo nde ya enfin ndeke batie na kati ya mai mpo asala nini anage sikoyo ndeke ye oyo ayebi onage te mais botie na kati ya mai est-ce qu'on nage bien bozwi mbisi botie na mapata oyebisi ye nde apumbwa est-ce que opumba bien parce que côté bango point selon ça c'est pas juste maintenant imagine otie biso bakobo na opumbwa tolukaka solution tobetango na kati ya mai tobetango toleka na ndeke oyo aza na kati ya mai toleka mpe mbisi oyo fo akende opumbwa taka makasi oyo nzambe apesa mutu bantu tu vois ce que je veux dire alors biso touti mboka mosusu nde nalobi tosadapte tochange toyekoli mais towana mpe na mwa bafai mpo touti mosika mais kaka biso baoyo babundi balekisi bamai bakilometre mpo bakoma place bakoma obengi ezoba mutu oyo ana munoko na ye oyo akoli nango abotami nango mpe akoli nango ma ye na mboka na yo ayekola munoko na yo asala effort mpo aprononcer bamo bien mpe acomprendre akoma ye mutu obenga ye illitré mutu oyo aza na culture mosusu ayebi kalamukaka boye baliaka boye balobaka boye basalaka boye na minute oyo heure oyo ngonga oyo tosala boye na mboka na yo achange tout asadapte ka ye obenga ye fainéant yaya tolingana mutu oyo auti omona auti esclave enfin biso moko te totika oza esclave te mais je veux dire nos grands-parents ou arrière-grands-parents parents oyo baviva yango yebaki basekele eza parce que nous on donne ce qu'on a soki bango bazalaki na basekele na obanga ya kozala mowumbu qu'est-ce que tu crois que biso toya bapunition mosusu oyo bapesaka biso tu crois que ça vient d'où baéducation mosusu oyo baboti batika kopesa biso yokanisi euta wa mpo bango mpe bazwa yango mpe baboti na bango bongo wana eza sujet mosusu mebimi quand même eza sujet oyo ifo toloba oyo nani mpe nalobela ke ifo tokata balien ya biloko baboti na biso baomona yango normal parce que epa na bango mpe bayekola bongo alors bango mpe baoreproduire mais pourtant biso na kibokolo oyo normal toyebi ke non
Nane bag finger, moi je me souviens, tous au là, même toujours, hein, même nos jeunes filles d'aujourd'hui, bah jeunes filles la pisse à l'élo. Oh mon nana moi nae, mais moussa n'est qu'au finger moi nae. Yo, zoba, nyama, iri, okufa kutu, taïlunga tata nae, non. Après, tu te demandes, bien, on trouve un bizarre que ta fille elle est comme ça, ton fils est comme ça. Pourtant, yo muto ça là, oh l'obélé bon, pas comme bon, après, ben, se tenir que a comme bon. T'es, encouragez-moi, nana ma bé. Encouragez, pas quoi encourager, quand continuer ma bé, wana, non. Mais il sait qu'on s'allie ma bé, mais yéba que, oh, ça, on peut boyer. Tu vas corriger, yé, soutenir, yé, quand même, n'a qu'à ça passer, wana. Mais ne lâche pas. Ok, mine de rien. Tiens, on en pense. Mais wana pe, tozo mema. Nous, batamangala tolingo accepter nyonso eza traumatise balbe na français tolinga nayebi te mais nayebi ke bocomprendre expérience je viens un peu expliquer mpona baoyo bayebi yango te ekozala eloko moko songolo esalami na vie na yo oyo emarka yo eza na bomwana eza na période nini ya vie e yango ezosala ke na certaines situations où problème ozo réagir na façon songolo et oui toza nango mpe epele mwana mpenza sujet oyo nangi nasolola nango jour mosusu me naobeta yango kaka mpe sikoyo mpo eza important touti nango na mboka na biso tomona makambo ebele oyo ebengi trauma bapasi bisengo mpe bien sûr mais tokosa te tomoni bapasi mingi tolingana touti dia na pasi tozoya awa baonkamu baobenga biso faible mais epai na bango soki mwana bango abeli balobi atraumatise na situation ya boye tozala compréhensif tocomprendre mais biso baobenga biso nini baimpoli banyama tu vois te nyonso wana oyo baolobake toza yango te par contre bango so bakei na mboka moto mosusu baosenga bango baloba anglais wana dia baokoka te par exemple de deux kosadapte mpona bango très difficile et soki bango basadapte e bayekoli monoko ya moto mosusu oyebi raison nini bapesaka so moto aoseka yo mpo ozoloba monoko mosusu yebisa ye que non il faut ye à comprendre que oza na langue mosusu ozo maîtriser mieux que ye mais pas na biso tourna biso to bazoba bandeko to telema toyeba komipesa valeur c'est ça que je compris bato baofinga biso pour tout oyo tosala soki biso totelemi te mpe topesa yango valeur mpe nayebi avant tozalaki na baafro basuki otiki otambola yango libanda baseki ntango biso tobandi olata yango na fierté mokili mpe peuple bakangi monoko baaccepte bandimi iloko koma asoni so biso mo totia yango na niveau ya soni te ezala fière moto oloba yo français na yo eza na accent olobi oui parce que nayekoli monoko na yo mais tokoki se comprendre et tozoconverser tosala conversation mais ceque tochange toloba na mboka nanga monoko nanga est ce que yokoka obia monoko mosusu aoza nango te aokanga monoko zala fière na oyo moke oza nango zala fière oyebi français te français ya monoko nini ya monoko kitoko bien sûr je nie pas mais je veux dire na sens nini ekopesa biso valeur tant que mutu mbantu non c'est vrai que totangaka na français na mboka et yango wana balobaki soki oyebi français te otanga te je veux bien comprendre mais kotanga te ezolakisa intelligence te non mpo nini bino bakanisi ke eloko oyo bango babloka vraiment epai na biso eza école eza étude parce que bayebi soki biso tofonika mayele oyo ça va péter ils sont très pétés yango nga na oloba nanga mpo nayebi kekala te ya tika ezobeba mpo na biso te mais tu vois ce que je veux dire non éducation yango baolongola biso mpo bayebi ke soki kaka tozwi yango ebeba mais toza balivre te yaya mais toza na bandeko nga naza wana na moke nayebi nakopartage na bino
bino bozawa nana mukie bino boyebi beaucoup partager nanga enfin mukie te bino simo bozana oui belle mais je veux dire tu vois mukie malem tokokoma kobanga te nga sala na ba bengo intérim ba voilà ba agence oyo ba edaka bato po ba trouver musala de façon nana bandeko nanga ya ba mangala ou bien ka africain en général bakuya baina ba diplôme na bango basala na mboka na biso hein eza Congo RDC za Brazzaville Angola bamboka tout cas Afrique Ghana Nigeria whatever baye et pour se représenter bas la fière na oyo basali ba étude ya likolo ya mais ba lo kapé musala moi na c'est pas grave je comprends parce que il faut pas s'adapter ba o mboka mususu na comprendre mais to solo là mutango po asolo là avant da bien ab matama pekate au kotama peka kiti mutu au le on dirait non et on déplace na comprenant que Tomi Lobela eza domaine mususu te yo zala makasi na domaine na yo eza nini eza par exemple aux ingénieurs mais au stanga na français a eza néerlandophone ok mais ça te limite pas que ba mo o yebité ou bien ba qualité na yo ou bien loko tanga ko obimisango na munoko na yo non vanda bien l'accent oyo za koloba te yaza liko nanga fona mikitsana alexakena na cete tolima kama mikitisa te biso ta bata minene toi we are great, we are big. Pourquoi te rendre petit pour ça la moninga plaisir ou bien pour kanisa ke ayo klo ma mut moko tena mukilo ayo klo ma so yo mo miyo kli ma wate ya o miyo la peka ma so ko telemi ozo avancer ozo kende yo ka so vandi ozo lela yenda ya pe so ma misu kuna na free botoza bele to lela na bala na télévision et pas na télévision et pas na bango ba la ksango yo moni ata mutatini biso kuna ke non guerre ici là nanta sala ngo put nanta bandango mais arrêtons quoi. Téléma bien, ok, ou comme ça là, kota bien, solo la bien, solo na domaine na yo, so ba ipso yo zambisi, kende o pumbo ipsa bango te, nali o pumbo, mais faut bo laksanga, mais so bo chinga na kata mai, ngane na o laksa bino mai, so eza ande nini. Vandara boye, zane na position bon, komikit satin, komikit na setin, puna nani, puna nini, pour gagner ni pour kende wap. Non. Ne perds pas ta valeur pour na soki ni la bita to balonsa munoko bientôt comme banani non mais to telema bien to ba bantu yeba que avant civilisation yango hein et on a poto ou bien partout dans le monde zaki ba africain o ba bandaki yango revenons en nous tozonga na kibomoto na biso o pe na comprendre juste entre parenthèses très souvent et beaucoup na la posa ya ko comprendre quand même que beaucoup qu'on a biso coutume na biso nyoso oza biso parce que auto ye ko la ba étranger oza biso te c'est acceptable c'est bien mais ce comme il pas ya ba bokoko nyoso ya africain ba mwindo eza bien te inacceptable na comprendre te boedenga na bi kindoki te ou bien lo kama bete te na bi ki bokoko oza ki bokoko voilà la ba tradition na biso pour nani n'est pas biso à bientôt que tu ressembles babike côté OK mettons nous que dans l'église catholique tu ressembles maman Maria tu ressembles papa Jésus na ekeko pas na nani mais na ekeko je veux dire là c'est acceptable mais quand il s'agit à ma pose na biso muindu ezamabe mais ce qui bango bazo sala na pose na biso muindu et comme malamu entre parenthèses hein? Voilà ça moi entre parenthèses juste une question que j'ai au hasard la réponse en pesanga telema pardon yaka répondre yanolanga pour ensemble tout kene liboso allez nengeza boy na omona ke toko manja na suka na lobi mingi au hasard le ko bakisa ko hésiter te yaka loba toza biso bomoko ngayawa mungungu o na yaka pour na partager ma solo pour to solo là pour to kabola makanisi mayele vision toza makasi biso toza éparpillé mais place ezamelio yeba ozayo mokote toza ebele na molongo moko ebele na nzela moko tokozala kar makasi so tosangani toza ebele na elongo moko nzela moko mais tokozala kar makasi so tosangani
N'habite au bano lingaka n'importe qui, n'importe comment, non. Mais, c'est ça qu'on envier. Ou bien, ya olinga muninga kende liboso te po yo, mabe makasi. Parce que yango nde ezo retenir biso tout. To bosa na pete ke biso ba maman, biso nde to botaka nation, biso nde to éduquer nation, bino ba papa, ko bosa obatela biso te, to na besoin ya bino, to na besoin ya makasi na bino, so ba yaka na ko attaquer bino nanu, eza po ba yebi biso bakasi. Ata nanu, muta makasi po ba yeba ko dominer le reste. Yango ba attaquer bino, bo bosa te, to lingi bino, to za wana na bino, to bunda na bino, to elongo moko. Tolinga na bino ba papa protéger biso ba maman tolinga bino to éduquer bino to protéger bino pe na ba conseil na obokola na nourrir na éducation na tout toza ensemble oezaki mongongo bobo sanate maman Congo mère Congo on est tous ensemble on va y arriver et nalingi bino mingi place les amis bino oyo aza non abonné te abonne-toi oyo aza déjà abonné plein de bisous oyo aza na réaction n'hésite pas wana eloko oloba kobakisa mateya kopartager biso yeyo mongongo I'm out bisous.